Mbote na balandinio surtout ya Adassa Temo TV. Soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki O et les Adassa Chou de mon cœur O. Lelo toyeli bino Linda Cote. Bino moko boko découvrir pourquoi Oyo Linda alongwa na kati ya SB. Raison ya kolongwa na ye na kati ya video na biso boko yo kango tozoti la bino temps botala ba audio boyoka ba audio plutôt et botala makambo oyo esalami. Tosengi na babakuki nyonso lelo ezalaki lobezaki 7e épisode na biso lelo tozwa 8e épisode na biso bo consommer film na biso bo sauter ba pibité na kati ya Adassa Temo TV bo partager chaîne na biso bo continuer ko s'abonner massivement bo yoka bino moko makambo ezobima na monoko ya Linda après tokoya après audio oyo na koya na analyse pour na ko expliquer babakuko pour na ko expliquer batu nyonso bozo benga na souci ya ingratitude ya Linda boyoka quoi yoka code yes toujours Lily actualisation hein madame c'est bon c'est Nako bande explication na nga na kolobaki Linda azalaki mwana oyo sila bisalo alingaki mingi na motema na ye mobimba bato mitema mabe o lelo bo intoxiqué Linda akomi pembeni na bino boyebaki yango ke sila bisalo alingaki Linda sila bisalo azalaki na bana ebele ba oyo azobenga bango babombo me azokende Nigeria amema Linda sila bisalo azalaki na bana azokende wapi Côte d'Ivoire amema Linda Cote sila bisalo alinga Linda sila bisalo akendaka ba fete ya batu te me na fete ya Linda sila bisalo était présente siko Linda olingaki sila alingao ndenge nini trahison oyo osali epa sila ezaki vis-à-vis ya kwa po alakisaki yo bolingo raison oyo esalaki olongwa na kati ya SB eza kaka parce ke opesaki litoi na yo pa bato otikaki mutu nyonso aya amanipule yo aloba boya zongisa boya sala boya zongisa boya ozalaki un peu partout oyebi bien ke sila bisalo ndenge aza bongo basololaka te na muchopi po muchopa manka ye ba respect muchopa manka sila ba respect abimisa ba insanité po na sila okende ojouer kuna okoma partout si okoma na niveau kende ko jouer et pas belle vie eza parce que yo moko olingaki yango depuis kala yango wana ose permetaki okoma ozala manipuler okoma koyoka oyo alobi esika wana oyokei eza esika bonheur te batu nyonso bazala kuna basuka aka mabe mabala nyonso babalisa batu kuna esuka aka mabe tovanda tolala tolamuka koketi na sila baswana te bazala na problème te me na feti na ye abengisa sila te tolali tolamuki toyo mona ke koketi le plus en plus azokoma pe aza pembeni ya belle vie akomi ko intoxiqué contre sila tolala tolamuka le andaya bazala bien na sila kaka boye makambo changea po anini azaki pe kuna basaleli anniversaire kuna basaleli ebo yo pe Linda okomaki bongo omitiki koyoka lelo ose permeta ofinga babakuki ba imbécile bamboa me bosani ke ozalaka eloko te oyebanaka te sila nde mutu asalaka ke oyebana sila nde mutu abimisa yo tango baoloba Linda Cote bakotia o te ke po kenda ko tourner pa belle vie me babando tia o toujours Linda Cote babando tia toujours Linda Cote oyo sila bisalo abimisa oko changer histoire te na mokili tozalaka ba reconnaissant batu o bazoyaka kofinga yo na kati ya TikTok nao nini ezo assuré ke bango nyonso baza babakuka
nini ezoassire yo parce que bafamille maboma bakoma na baméthode bafongolisa bafaux compte ebele bamitiake nga naza bakuki fulani aye kofinga yo atikeli yo message ke nga naza baba. Pourquoi pas ozalaki mayele ya comprendre ke bato bazosala bongo ekozala kaka babakuki te baproblème ozwana na sila bisalo yo moko oza conscient oyebi yango pourquoi makambo nyonso ekoma boye tant que mwana soki ozalaki mwana malamu oza na baproblème na mama na yo olingaki jamais ekoma na bamédia olingaki jamais oya osala basortie médiatique nga kutu boye bobengaka nga lisusu kombo wana te nga naza mutu me naza chose te me liboso bandaki osepela na ngoti obandaki obetela obandaki osepela na kombo wana bombo lelo koma koboya yango olinga koluka sila na privé aza mama amotema munene mams oyokaki nini balobeli yo nini mpo na nga te mama ezalaki boye te ezalaki boye nazo expliquer malembe mpo bato ya sagesse bacomprendre nalobaki na ozwa temps parce que na reçu bapele ebele à cause ya video oyo bino bosalaki na ozwa temps mpo na expliquer bato problème esika ezowuta lindo ozalaki mie place ya koboma indisi oyo soki olukaki sila olukaki bo arranger parce que sila nde moto abimisi yo ingratitude na yo ezowuta wapi lelo otii mpo yemba na fali c'est grâce à sila bisalo soki sila tolinga koyeba fali wapi angaka mono wapi mpo kende kosala clip na nzembo ne mal accompagné a des fois fo tozalaka matière tozalaka na maîtrise de soi basenga yango na prière soki ozosambela nzambe epesanga maîtrise de soi parce que oyo osala eza buzoba lelo kota nekira bato mwana oyo oyebi pourquoi babakuki batombokela yo mwana oyo davina apo azoya azofinga mams me yo ozoposte na page na yo ozoencourage efinga ye azoya azofinga yo kuna mama milliardaire donc osali buzoba obimi ingratitude na yo ya makasi omona mwana mayele michu alongwe pa dinana est-ce que yoka déjà michu aya aloba mabe po na dinana est-ce que yoka déjà michu asala eloko moko po esala dinana pasi to soki pe nini alobaki eloko te parce que aza reconnaissante ayebi ke nalekaki wana mais oyo ozosala eza problème te oza actrice okokende kojouer mais tiaka ngo na mutu na yo ke mutu asala yo marque déposé na yo eza sila bisalo il faut respecter kaye toujours il faut zalaka toujours reconnaissant na likambo kokende no kojouer kokende osala vie na yo c'est pas un problème hein bolongola kombo asila na ba sujet na bino na makita na bolongola kombo asila en tout cas eza regrettable nazosala émission oyo na pasi na motema parce que toconsidéraki yo mwana bombo na biso me lelo tootala ndenge obunga nzela mpe nzela okei ata après 10 ans toyoka sango oyo bazalaka kuna babanda kosepela ata après 15 ans toyoka sango donc babombo nyonso botikali bobatela matoi na bino esika boke tournage boyoki baza kaka tshokolo mamisa asalaki bino bogarde silence bozala wana soko ozalaka na SB michu yo wana koma Gaëtan koma olingaki mpe ozala toujours bien aimé lokolo ozalaki merci kokei bon départ à toi totala dans 10 ans dans 5 ans bye Aqua. Welcome. Code. Yes, Salut. toujours. Lily, actualisation, hein. Madame C'est bon, c'est mieux, c'est mieux. Aqua. Welcome. Code. Yes, Salut. toujours. Lily, actualisation, hein. Madame C'est bon, c'est mieux, c'est mieux. Ah,